Sentiment d'inachevé, éternel a compris. J'ai toujours fait passer ton bien-être bonheur avant le mien. Regarde-moi maintenant. On a bien. Oui, bah, quand on peut solo actualité. Il y a concert où tu peux être makiona. Oui, tu peux être makiona na Adidas. Ça rien makiona. Concert makiona. Makiona na mais concert ici tisi quoi sur plaque il y a sold out tisi go moni munde la PC. Ah. Concert est bête avant jour moi concert ba billetterie ba commence sold out fungwa makio mona yonte. Ah. Billetterie fungwa mais c'est seulement na mukili. Et puis aussi ici concert aussi plaque il y a sold out. Mon asko que Aigle a toujours entouré na batamité mamalam. OK. A toujours entouré na batamité mamalam bato bazana lobora kofunga mais osunga baninga kosunga bana bandeko baleki. Mais ça lenga bien. Et on a bandeko nyos banyati makolo na France. Et puis bato nyos bakay wana eza ba artiste comédien. Ba artiste comédien oyo tant ba bandi musana bango ba tikaliga na musana bango. Parce que azaki na France jour il y a concert il y a férié bien. Azalé na casa salle ko. Té ayate. OK té. Oui bité ba trika pour na moi cinéma. OK té. Kiso tunde to zawe to uta ba chebiso. Donc to uta pena ba chebiso. To uta pena de to aller mike tant to bimini na ba parler donc tant o tambula kaka. Ba yeba déjà que oya tanga ki ta momuke. Parce que à partir ya rekota moi classe wana oui bandeni au vivre na batu aussi moi la classe moi qui bon moto pe o déjà pas na bino bandol bano o yangote qui bon moto ano koli nango donc ça ne sert à rien o yé o fini pena mutu boy critique est normal ndeti biso to sala ba critique na sala critique o eza yango na lobaka yango o eza yango te na lobaka yango te boyende mais soki ko finga pena na moi conseil na bandeko ba finga ka eza propreté quoi. Yang officiel télévision toujours bel et moi Mister Poutine esprit supérieur chef de guerre la PC vraiment moté na baboni sur Yang officiel télévision bato tout balinga au trésor esprit supérieur Poutine mbote vraiment na PC mbote na maman Julie wa senga depuis Paris na PC mbote côté Libeni de Castro Mobutu Soma Ikopale Emerald Neymar Gucci Énergie Papa Kengo Wadondo na PC mbote na bato tout balinga ngana ça lolo na muto alobaka bien muto vraiment ki na boyebi vraiment ki bien so alobaka bien tonton Sion ou lolo to ko parle là na surtout sont des actualités où ils ont circulé déjà na ko PC na ko sala même moral na réalisateur nanga. Bonjour l'esprit supérieur Poutine na CV la bien double casquette aux en même temps na micro en même temps peu aux habilleur de luxe ba habilleur ba ali mais habilleur de luxe les appellent l'homme sous donc merci na ningo ya minga sous lelo tout mes capes au solo là yebika ouais tout mes capes au solo là par rapport à des feux bah yango ndé muté pousser ngana yo vario merci d'abord na pesa merci pour na ko accepter invitation na ngana kata plateau na ngana yango officiel télévision lelo quand to fanda kaka parce que bika biso to ba youtubeur na kata na mon asko que Aigle a toujours entouré na batamité mamalam. OK. A toujours entouré na batamité mamalam bato bazana
Lobora kofunga me osunga baninga kosunga bana bandeko baleki. Donc ça lenga bien. Et on a bandeko nyonso banyati makolo na ba en France. Et puis batu nyonso bakei wana eza ba artiste comédien. Ba artiste comédien oyo tango ba bandi musana na bango ba tikalika na musana na bango. Ina vote te ke biso to voter. Les gens votent que tout voter. Pour ça, ils ont voté tout le temps. Donc, comme elle est voté, elle est bango ba sel ma na kati kuna ba juriste ma mutu ne ba sepela ba pesa. Mutu pas lui a mérité, a démérité pété. A mérité pe kozongo parce que à l'Ivoire il concert live à Mouneni na Marseille. Donc a réuni ça qui 67 000 personnes. Donc ils a mis sa fierté. Mais il est bien, Tozaki wana, Egla Zalagi wana, Fali Poupa Zalagi wana, Malga Zalagi nominé. C'est tout à fait première fois on a mon moment qui non, Bondimi Lilo qui non, Moutazi trop mérité. Oh, mais Egla les a première fois à la nominé ici à 8 ans. Les a première temps. Mais tant que tu es là, bah biti. Mais noir exact. Te bison ne doit ramener noir, bison noir baza sous bison deni. Bison doit ramener noir. Mais noir exact. Si comment tu ne pas lisolo ba main noir. Parce qu'on n'est pas fali main noir et arrêté. Donc ils a que bateau ba bi que fali ndara main noir na bango. OK. Ne ba beta lisolo main noir. Donc bison main noir exact. Aigle azala qui on et puis azala qui wana marqué à baraki flamté. Ils a pété que abaka na ntete. Na première édition à barara déjà na deuxième sali qui a bakité. Batubi babaki ba démérité te ba mérité ango. Donc bravo pour eux. Donc ils ont leur grave wana te loro il y a grave Izara ge aigle a comboné tangami plus de 200 fois na flamme. Donc les kana bateau basi flamme. Moyo kité muto benga komba aigle komi papa Congo ti. Et bimi awata papa Congo ba bengi aigle awate na flamme. Na flamme et puis muta bengi aza congolais te wana égyptien te oui mais aza ka congolais te Poutine muta bengi fali papa Congo aza congolais te et puis mutu ango tango fali apesi mboti OK eso si we lobi donc lui c'est que il est pas comme légende na Congo pourquoi fali apesi mboti donc mona ela ba grandeur ya mutu ya on to loba toujours to beta c'était boluka kozala international soko longwe amateur professionnel quoi professionnel so keka likolo bongo babiloko soko mona on normal monika Egla yaki na kati otika na cérémonie ya flamme wana to moni to tu ko mona lilo souvent d'autres personnes balobani qui non au mona qui fallait ça là qui nominé te fallait ça qui une invitation te mais qui non se retrouver kuna ndeni le tout moni qui Innocent Balou mais on a rebochulo couple ya star to moni bango na bazaki na invitation te mais ba se retrouver kuna combattre ba somi bien ba koti c'est vrai ce que pona yo ngolo bani siko réponse moni réponse na ngai no préféré ça batu nyonso ba hôtel biso na Yango TV international moni Yango TV officiel international ngana na préféré na ba international na ndenge na ngai ke pona ebike izarara awate l'équipe d'abord horizon qui est tamboli bango ne ba pesa siko ba réponse et puis pourquoi na lobi bango ba pesa ba réponse parce que esika nyonso Aigle niata ma colonel soki aza nominé tazaka invité mais ce que legal ngai muto ba bengi o ba benga ne bango ba benga Aigle mawelisa so totali partout esika moi azala mawelisa ezalate mais siko aux yeux de tout le monde muto nyonso amoni qui est mawelisa parce que mawelisa yé pas copier on pas ba vie naï o ka cité non la no vérité on est la vérité il va pembete ngalo ba pembete kolinga to kotala kolinga za relote pembe za couleur et allez mutu so lobi vérité ya ngwana bosolo so yo lobi na nga pembe eza langi OK eza couleur si yo loba na nga siko loba na nga blanche olobe nangani kolinga kozwa biloka mutu mota mukusa tia nchoko so loba pembe fo zongisa ye so yambie zongisa ete loba oloba vérité donc faut to kanga parenthèse wana eza déjà kozala moi muke yango moni a copier ba vie naï OK ba vie na mawelisa ana o ya liboso za vie na été par respect a obenge koko
a copié koko wana ma welisa so longo na koko wana ma welisa a copié vie na ye oyo ba bebani ba so la soute pour na kopa mwasi na ye via nga botola donc au mona ke a copié koko na vie na ye il est pas se retrouver kuna ko zwa siko pour mon niveau a sombi invitation pour à mon aigle. Il y a 2 jours pour il y a 2 jours avec qui non ça qui invité. Mais ça qui invité ta sombi invitation wana a sombi billet plutôt côté na flamme pas mon aigle. Parce que Zagi na France jour il y a concert il y a férié bien. Même pas ça là dans salle comme. Té ayata. OK té. Oui bité ba trika pour moi cinéma. OK té. Mais viens na trika pour moi cinéma. Malgré ba effort nion so lobela fingela na TV assez mam vient nga trika à comprendre boy. Aki me po mona ra fali mona fali kala po sepelisa pe moi sine yango moni basombe biye batala flambe ba mona ra fali et puis ba sepele makas pe ba bi fala zongeli bale musique passe zongeli bale ba fala zongeli bale continuer ka kopa bale musique passe zongeli bale comprendre to eba etake bino etake analyste parce que lo ba bien on le bien, on s'exprime bien, réflexion normale. Et ça, on m'a dit, maman, on a sur le bas, ça va. Elle a pas conseil. Oh, maman, n'a Gili ou Senga, après ça, quoi. Non, Poutine, il faut à la boue, il faut à la boue, la ville, il faut à la boue, il faut à la boue. Maman, Gili ou Senga, n'a pas ce mot de côté à l'île sous quoi. Le lobby, fallait comme joueur à zone de la tiki musique. Au morning, ton aigle voyageur qui France, Moutoutou a été gagné. Événement wana ndé basalaki moi babetaki balezaki lomo caricatif batubé ba yangote parce qu'on a partir à France petite sœur nanga Marlène Ngoussou abenga ngai mais France a zéro ningana ba moni Macron ba légende balé légende du pays ya musique africaine fallait pas ça parmi ba légende pour qu'on ait il sera ba légende mais fallait se retrouver qui kuna na compte ambassadeur à UNICEF non. Mais kasi tolo ba légende no basanga ni bato wana nyonso po tangena bazape ba ambassadeur. OK. Bato wana nyonso tangena bazape ba ambassadeur. Na ba domaine ya zéro kabwana. Yesu kwa yeke tanke ambassadeur ya UNICEF et puis yeke tanke légende ya musique africaine. Ayaki wana ba ndeko nanga ba bengenga partir France ezaka na ngotombe ndeko nanga. Mais est-ce qu'il y a jour wana et ça qui soit événement moi muta yebité wana tongo ba kino France comme France c'est ce que tu vas dire non c'est parce que match wana ngolongo l'actualité fait rigola il y a Didas nazana petite sœur nanga moko en France Elise Bokomba petite sœur nanga la plus sexy à Paris Elise Bokomba a benginga abi grand frère Paris tombé na minute oyo eloko elobama na France nga on a rasé sur na France yetia actualité qui et actualité zuma papou actualité zuma papou mais actualité qui est sike zalaki faire kanga actualité à stade de martyr 2 mois kanga actualité à stade de martyr to beta na bien oui ba keton bo beta lisolo actualité il y a concert oyo to beta makiona oui, tu bêtes makiona na Adidas. Ça rien na makiona. Makiona. Mais concert ici tisi quoi sur plaque il y a sold out tisi ko moni munde la pesian. Concert est bête avant jour moko concert ba billetterie ba commence sold out fungwa magio mona gante. Billetterie fungwa mais c'est seulement na muki. Et puis aussi ici concert aussi plaque il y a sold out makiona yango moni ezali makiona elora ba chinois ou me la raté. Après Gauthier c'est pas obi faire rigoler de retour à rumba congolaise na sol français Gauthier c'est obi faire rigoler ça les retour ya rumba congolaise na sol français ça ils lo moko que non première fois artiste musicien il y a tous les pays abeta concert na salle ya sika babike faire rigoler 400 na chassé ils yemom taliboso. Et mais quand ils ont l'occupé, ah ils m'ont dit bosotin. Dis ça rien à faire rigoler m'ont dit bosotin. Tu m'ont dit bosotin. Au moins bah choqué c'est ça la meilleure année. Yala faire wana tu bani non bah choqué c'est ça la marana. Oui ou non? Oui. Lisière artiste bah les gars on va se bah choqué. Concert et bêta qui on a fav. Comme ni un fav, sauf fav. Après congolais. Congolais bêta qui on plein. Il était
Fergo la bête. Mutu abeta qui en a pe Congo. Ah, Fergo la bête concert musicien artiste ali boso beta live kuna c'est Fergo là. Hein? Gote c'est aloba ki yango te. Gote c'est mutaloba ki yango. Gote c'est mutaloba ki yango. Nabi et loro nyonso Gote c'est ya loba. Et loko a constaté na vie na ya ko loba e solo. Ya ka komba maman bona papa. C'est vrai. Bandela Gote c'est et loko ya loba constaté. Ya ka komba papa na bona maman ba. Oh. Mais non ba no mamba. On va prendre tout Gote c'est aloba ça lokuta. Mais tel ka mutu alobi mutu abeta lisolo vivendi. Si le lot soit résultat te like pe na France yo kan de kona ngai ayela biso ma nyonso ya kanango yango te lelo yo reka baxi ma msu ke so vi na ezo simba te koma fali so vi na yo ka ke simba te ko ya zui eloko bakangela ka mutu na France o biso nyonso yebi lisolo mwana yi alobi su abisu menwa so ezali menwa les artistes artiste musicien moko ya mboka ya moni na ba vérification na ba investigation na yake ndaka logo ya o ya mona penaka ya solo na investigation ke ndako tuna koko na bango kombora ya papa ba na mama bango ya ngwana ka ndebi me solo nyonso etil kali makiona mboko yo alo bano pe mboko to na chance te mboko to na chance te papa sibo ki mbanga zonga pardon to zonga non to zonga na culture comprendre to zonga non na culture na biso makino pour na monde vraiment nde to kende le vraiment hein mais nga lo ba vérité donc so côté wana eza bongo na lo ba te côté eza bon arrivé à l'autre monde arrivé à artiste comédien à Paris au bon livrer spectacle na bongo za les 30 na Paris par rapport à délégation au monaki wana délégation ekende nini ba mériter ouais salinga na bien ya liboso au moniso mutazo sale loko mo ya bien na vie faut féliciter rai et salinga bien makasi na au mona siko que aigle a toujours entouré na batamité mamalam OK a toujours na entouré na batamité mamalam bato bazana lobora ko funga me osunga baninga ko sunga bana bande ko baleki donc salinga bien et au mona bande ko nyos banyati makolo na ba France et puis batu nyos bakay wana eza ba artiste comédien ba artiste comédien oyo tango ba bandi musana na bango ba tikalika na musana na bango parle lingolo bani parla o lingolo bani ba bandi musana ba tiaka na musana ya ngwana musala ngo ememi bango poto lelo ba oyo eza pour la première fois ba komi pour la première fois ba oyo pe ba voyager déjà pour na yebi déjà que eso ba voyager déjà na vie na biso de la forêt peut-être toi la première fois na vie na de la forêt na musala na ega sai même to yebi ke ba kenda pena na musala na bango vie de loin Charlie vie de loin na musala na ega mais bandeko mususu omona pe kaka na musala na bango ba lelo na France to yeba bango ba comédien mais za na mutu pe to yeba pe comédien na mboko musala ngo compliqué musala compliqué ti on sonne mambu ya musique comédien ça ma musique comédien lelo yo pena ko mape a créer pe ba aventure na ya longo longo kuna ina na musique siko or musique ya bongo type ayeki na ba aventure il frappe ndeko mo la ta lunette ya ba cycliste ya noir boya la ta nzambala mo bo rouge boya ah lité akanda bolité akanda comédie frappe siko ndeko na biso wana eloko ebomi eloko eboma carrière na ye ezaki lokoso ya kilokoso et omoni bato ezalaka oye eloko frappe ezani amata na podium webi ke bible loba fuka mela kaka nzambe na yo c'est ça so lingo fuka mela kaka nzambe webi ke ya fuka mela aigle en plein concert mais ba vidéo ezali afuka mela aigle à plein concert et puis tala niveau ya romi kiti c'est aigle c'était pardon téléma ba fuka mela nzambe mutute aigle loba na yango na micro a téléma o et c'est passé na concert on a to ebiti ba betaye a betama ba boaka na se a manka vie na biso bubuli yondela itinda e prison poani lokoso ba bengi yote loko saki eza bien te mais boma moto zota osombaji
$100 ezali banda buzoba première fois monaka $100 na TV banda buzoba ezala la première fois ba PC série wana première fois zoaki $100 squat tali nde ba benga na $100 o boye so na legi na TV na manqué vieux boulio na ozwa 1000 mais oye komela biso tout oyebi assez tout na prison po mona ke tala baningo yo ba mérité musala na bango batenga mité ba na France et puis ba kesa musala pakaka wana kaka basala po bazonga oya tenga magiaza amema yombo pa mamo livre ngindo senga ba biya zo te po ya zaka na coupe na yepe mais bakenda Dubai ezala bakenda Europe so ba se tuva na Dubai po na ya zaka na coupe ye Europe bo ye pe ne Europe ne bo yayi yango moni ba pimila ba mamo livre bakenda senga visa na coupe azala kana na délégation na ye tellement azala ki ba pesa te bakenda Dubai et puis akenda ba refula ye yenda zaona ti makele nyo se yakina ba pimelinga visa te yo ke ti ye za na ngome noir te yo ke siko te akikan ke tala bande ba refula ke ti siko sali combien d'années fois c'est la 50 donc il y a une fois paie maintenant on a bisoir donc il y a une tout zana noir et ça bon donc moni ke bande ko na ton ba ke sali bien ba ke sa musana bango so ba sisi musana bango ba kozonga lisusu parce que ba sala musana bango bien na biso to za na ba o baza kuna ba lingaka bango déjà so conseil ni oyo ko pesa ba to ba sala musala ya ko finga conseil ni tant que vraiment humanisme qui bo monter ça là bato asala comme ça so nié ba effort à mutu mon va que mutu à l'équipe moi na télévision juste pour na abana ko humilier bana ko critiquer moninga mais conseil ezara moni biso tunde to za to uta ba chebiso donc to uta pena ba chebiso to uta pena de toile mike tant to bimini na ba parler donc tant o tambula kaka ba oyeba déjà que o ya tanga ki ta momuki parce que à partir ya rekota moi classe wana oui bandeni au vivre na batu aussi moyen la classe moi qui bon moto pe oyo o déjà pas na bino bandol bano o yango te qui bon moto ano kolina ngo donc ça ne sert à rien yé au fini pena mutu boy critique est normal ndeti biso to sala ba critique na sala critique o eza yango na lobaka yango o eza yango te na lobaka yango te boyende mais soki ko finga pena na moi conseil na bandeko ba finga ka eza propreté quoi eza bien te il faut koyeba koloba esalaka bien kofinga te mutu kobongisa vie na yo c'est ça tokomokoma vraiment na suka émission na biso ma quelques dédicaces na vraiment parce que ça la biso ma bien na bato bayidaka yo bato balandaka on a bato balingaka yo quoi Odette Bombengwa ma présidente ça ba les étoiles na biso mbote maman motema malamu chambre frère des aka moko chambre frère Eli Kapé chambre frère Eli Kapé chambre frère des aka moko et pas boss PDG Patrick Misam quoi PDG na oliate quoi PDG na ko ça des cartons na kata proviser ça là moi bien quoi PDG donc comment on a sous ka dédicace na yo donc son na banda dédicace na ngai liboso kando toloba donc DG Azara moko Patrick Misam boss Patrick Misam donc na pesi bambote donc na pesi Nzambe Christian Tekasala Nzambe na pesi mbote millionnaire na Kasavu Bazara moko millionnaire na Kasavu Bazara moko Big Boss Kaila donc yayo yango yo Big Boss Kaila donc so ina donc so na longwe awa na binatala mo bande ko libanda donc Bogar ya mandefu ebele na Paris Azara moko Prince Alifinda donc Bogar mandefu ebele na Paris Azara moko Prince Alifinda donc na pesi su mbote na Marlène Ngusu la patrona na pesi mbote na ngai na Elise Bokamba petite sœur na ngai la plus sexy à Paris na pesi mbote na Brittany Ngusu na grand frère na ngai Junior Ngusu Big Daddy Joao Ngusu Big Daddy ba mbote na yango yo na les étoiles tozalaka wana na les étoiles pena tozawana na so na leki yango na ezala mabe OK les étoiles basse quoi Odette Bobengwa na pesi yo ba mbote base les étoiles na mona bongo Patrick Mba énergie na moni maître Alikoso donc bozé belé na pesi bino ba mbote Christian Kiwa ya ezangité na pesi bino ba mbote belé ka ndenge ezalaka donc ezo sala moi bien sans oublier Christian Tekasala Nzambe
na mupandine so otali poza la bien ndenge azawana mutazawana elodi lokuku lipasa bambongo wampe na maman asimbi poza la bien on a pesi bambote donc nakosuka wana pona lelo donc merci beaucoup. Merci vraiment na bato tout balinga Mr Poutine esprit supérieur bato tout balinga na ba obalinga ngate na linga ka bino quoi Beni de Castro Mobutu bana te pesa bango raison mutima na biso ekima etikala kimia quoi bana te pesa bango raison que tous ala mabe Beni de Castro Mobutu mutima na biso etikala kimia moi quelques numéros de téléphone quoi. Bon pour na mutu nyonso rozwa ngai numéro zaka moko oyo ngai za plus 243 89 77 51 737 donc plus 243 89 77 51 737 donc on a soko bengi ozinga moko mbala moko même WhatsApp ezali donc yango wana ko watu wana suka mu émission na biso na pesi vamboti na ba abonné tout maman chérie maman motema munene maman bolingo quoi maman Julie Wasenga na pesi motu de Paris na pesi vamboti na Beni de Castro Mobutu sama ikopal mon ami d'enfance donc comme wana suka émission na biso na pesi vamboti na ba abonné tout batu na so balinga Mr Poutine esprit supérieur. Abonnez-vous, commentez, partagez ça là, vous bien. La PC vous m'embote ma casse mingi na maman bolingo, maman moté maman lamu, maman Julie Wasenga de Paris. Mon ami d'enfance Beni de Castro Mobutu. Au monité qui banat on dima qui tout ça la kama B. Mité on a besoin de tika la kimia quoi. La PC m'embote na bateau tout balinga kangai. Bye bye, à la prochaine.